maman, chère honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Bébé, attends. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.acpssarl.com. Agence congolaise de prestations et services SARL, votre agence de proximité. Mbote libota, mbote bande konangai. Awa tozali na troisième parcelle na commune ya Bumbu. Donc au bomona ki to relaxa na makadam wana. Ezali prince ya Asosa. Donc direction Asosa. Awa toza na commune ya Bumbu. Donc to kota na lupangu na biso eza 10 mètres x 20. Ndebso tozomona na lobi bien eza troisième parcelle na makadam. Donc makadam ya direction Asosa. Ebandi na prince Kasavubu okoti prince Asosa makadam. Donc awa so lingoya na lupangu na yo oye mbala moko oza troisième parcelle na makadam. Donc ils a 10 mètres x 20 soit 200 mètres carrés na trois portes ya ba locataire au bisons to zomona awa to laksaki ya liboso ya mibale eza ba chambre salon donc des portes ya ba une chambre et puis porte o ya suka o bomona place rideau ezali eza studio. Donc nde na lobaki eza quoi na trois portes ya ba locataire. Donc le pango eza 10 mètres x 20 ba bandi yango $70,000 à discuter. Donc tala emplacement tala accessibilité wana kutezelo ko lobela tepo bisonyo soto moni ke aza troisième parcelle na makadam. Donc bachango $70,000 à discuter. Donc pour na ba honnêtes baroza intéressé toyeba que le pango na biso eza 10 mètres x 20 eza na trois portes à ba locataire, des portes à ba chambre salon et puis na porte mora suka place totemi place to au mona liboso na biso awa eza studio. Donc babandiango $70,000 à discuter. Troisième parcelle na makadam pona ba bato ba lukara mapango pembeni ya ba prince. Donc voilà 10 mètres x 20 yango yo ebimi ba OP ba rozala intéressé peut-être pour un morcellement benga biso to solola. Merci beaucoup, bonne chance à tout le monde, bye bye.